Équipe nanga ya Kuli Media TV na Kisasa ezwaki ba appel ya batu moko boye ba bengi na ba téléphone privé à partir de Belgique pour ko tolobaka agression verbale pour ko intimider équipe ya Kuli Media TV na nenete ba mema bango na justice. Wana ya ba on dirait ozo menacer batu to nini po bakobanga te. Il y a un président na boy kotanga komone ponga na yebi na élément ma boyeba na bino président ngana boy na otanga azana sima makambwana azara pe sous président lelo maza toujours na kata sillage ya makamwana. Mbote bandeko ya Kuli Media TV. Mbote bisika nyoso bozali. J'espère que batu nyoso baza plus ou moins malamu na ba mabota na bango, na mabota na bino. Makelelo bozoka, c'est parce que toza 20h lelo na France. La date est le 31 mars. Souka ya Sanza. Makelele wana ezali reconnaissance ya batu vis-à-vis ya ba corps médical o nyoso baza motivé pona ko sunga baninga oyo baza na bokono oyo ya coronavirus COVID-19. Voilà donc makelele bozoka tous les jours na 20h ba français na ba française na kati ya ngomba ya France. Babimara na ba fenêtre na bango pour ko lakisa toko appuyer toko accompagner bandeko baza ba corps médical ou baza kosunga ba patient baza ebele na kati ya ba hôpitaux bazo souffrir. Pensez moko ya biso batu ya Kuli Media TV vers bango à travers le monde entier. Na lelo epa na bino pour ko yebisa bino déjà na deux choses ya koloba. Ya liboso ezake na uti ko bimisa na minute oyo na uti ko tshela bino élément moko na chaîne na biso Kuli Media TV oyo ezako lakisa plus ou moins. C'était pas facile parce que ça fait 3 jours naza likolo élément wana ba plus ou moins ba biloko na ngana kotsa na kati. Ils ont vraiment bataille na YouTube parce que YouTube a zéro lingangote, a zéro lingangote sangote, ils ont trop flagrant. Pour la vérité, ils ont la kati, ils ont le bamarambo ebele vis-à-vis à makambo et toujours vivre sikoyo vis-à-vis à complot la cité komboana o ezali autour ya virus oyo otobengi coronavirus COVID-19. Donc bataille eza makasi na bango na bato ya YouTube meti na suka quand même moi la longoli ba élément ebele oyo vraiment il a prévu parce que la vidéo était normalement la durée moko ya ba 1h30 mais na suka moyen robimisa no moi 45 minutes parce que 45 minutes etikali ezaki tellement na kati ya combat que baboyi ba bloc ebele eleka. Mais tu as l'occasion quand même dans le moyen, il y a bateau baza vraiment bateau na biso abonné na biso bazo moyen ko soit on a nengé à privé pour battre quand même ce qui se passe parce que nous tous on a le droit de connaître la vérité. On a le droit de savoir ce qui se passe autour au-dessus de nos têtes. Pour bamaramon les alikolo mitu na biso. La deuxième chose c'est ça parce qu'il faut na lo bango. Vous remarquez que Natsaki élément moko sur Diangenda, Sami Diangenda,
oyo azali mokambi monene na kati ya église kimbangiste. Tata wana asalaki babuzoba na ye, élément moko ebimaki sur internet, ezaki élément moko ya mutu te. Bato babimisaki yango eza bato ya mangomba na ye, bato asala mabe. Babimisaki yango pote bato bamona jusqu'où balembi balobi trop c'est trop, jusqu'où tata wana amemi babuzoba. Équipe nanga ya Kuli Media TV na Kisasa ezwaki ba appel ya bato moko boye ba bengi na ba téléphone privé à partir de Belgique pour na ko tolobaka agression verbale pour na ko intimider équipe ya Kuli Media TV na ndenge ba mema bango na justice. Donc engomba oyo tozobenga kimbangiste eza engomba moko biso tuto botami to koli to ebaki yango naza na respect mingi na bapapa na biso ba créa yango bana ya feu Simon Kimbangu. Donc le papa Gisolokele, le papa Diangenda, le papa Dialungana na papa Mususu Kombone Bunginga bangonde toza na respect na mo makasi po idée wana na façon wana ezaki vraiment révélation pour makambo ezosalama autour ya ba annonce ya Kimbangu na ba prévision na ye emonana na miso ya bato nyonso. Mais ba oyo baye ko remplacer ye, baye ko remplacer bango pour na kokamba engomba, c'est-à-dire bana na bango. Je ne mélange pas tout le monde, mais je suis en train de voir à travers bana na bango muto ba bengi Sami Diangenda akomi kotinda bato basala ba menace pour na ba vidéo oye moko a provoquer. Message dans les affaires que toza bato na mokili, il faut toyeba jusqu'où toza ba fautif na ba cadre musu. C'est mieux au leka na télé yo moko, au senga excuse na misu ya bato, au faire se faire pardonner, pour y a que le pardon qui libère les balobara. Au lieu au banda ko mema bato na ba sans wana ya ba on dirait ozo menacer batu to nini po bakobanga te muto akobanga azate. Surtout pas moi parce que je connais bien la maison, soki toke na nenga histoire en privé au mona que on a tous été plus ou moins aux côtés ya moko na bino ya bakimbangu wana. Donc je n'ai pas peur de vous ni de vos charlatans na o bazo benga na Kisasa, bo benga ngai so bolingi to solo là. Parce que la vidéo, ata bobengi na YouTube, bachango na suspend, et bozonga kaka soki to sololité. Voilà. Voilà les deux choses na gila koloba pour na cadre wana. Mais pour na lelo toye parce que ndenge na koloba pour na lelo mokilezo kende na ndenge moko ya mabe. Surtout pour na biso bana ya RDC, bana ya Congo. Nauti kozwa vidéo moko lelo, vidéo wana boza komona ngo siko ndenge eza koleka. Ezali mai ya régie des eaux, mai oyo ya régie des eaux oyo bazo fournir bato na banda. Na ebite vidéo wana etamboli banda tongo lelo. La lingaki na kipe yango te mene ikatinga motema parce que la moni que eza makasi problème oyo. Tala toza lelo le 31 mars 2020 na tango coronavirus toza na RDC na Kinshasa na Bandal. Gouvernement lo baki na biso te mo to futa mai te. Tala mai régie de za tindeli biso. Mai régie de za tindeli biso. Eza tenenge baloba ko ba monter eza vidéo tozozwa lelo le 31 lelo le 31 confinement ezo simbate na RDC parce que toza ba problème ebele ya survie ya bato. Confinement ezo koka ko simbate po secteur nyonso ya mboka na biso eza na problème, eza na mbeba. Il est vrai que
le président Félix Tshisekedi oyo akomi na bokonzi na mboka wana aye kokuta makambo ebele na mobulu. Mais il est vrai aussi que avec un peu de volonté babiloko eza urgent ekoki kosalama. Mai oyo bato bakoki kovivre nango ekoki kozala ndenge wana te. Biso tout tokoli na Kisasa, tobotami na Kisasa. On est de la même génération na bato nyonso bakomi lelo na bokonzi. Tozala ba camarade kuna o to couvraki pe to sepelaki bakomi bakonzi. Tozala bandeko pe o lelo to kolo bato bete pe to la lelo bakomi na ba poste basai ba classe na bango pe bakomi me. Makambu nyonso to robeta masolo l'air tozala ki ensemble. Soki nga na komi mokonzi, soki nga na komi boye, na kosala boye po na mboka na nga na kosala, mais bozo tia ngo wapi? Boza nango na kati ya ba kabosh na bino ou pas? Ebungi kaka boye. Na boye kotanga ba kombo na bino, bomi yebi na bino bino moko. Bino ba camarade oyo ngai o to koli ensemble, toke ba classe ensemble lelo bokomi na bokonzi. Nini ezoleka na mitu na bino? Bokolo bana biso teke non mbongo nde zangi. Tozomona ba détournement ya bambongo. 15 millions. 15 millions et kenda boye to éviter place ni kenda. Dernièrement, awa gouvernement yoto bimisa 450 millions pour la 100 jours. Quels sont les résultats? Quels sont les résultats? Soki totali ba salaire simplement kaka ya bateau bazana kati ya gouvernement na ane mobimba. Ils ont combien de millions? Soki totali mais effort wana il faut uta wana. Na tango yo problème ezana kati ya mboka ya makasi et ko bakisa susu na ba coronavirus. Mais mututu il faut ça l'effort, mututu il faut serrer ceinture. Tout le monde a que le petit peuple, baso ça l'effort na bango, na sens nini, na sens te a confiné, mais na sens que ba luka survie. Et le retour ba yo ke bimi lelo to ki maman moko bungi si bana ne misatu, pona ni pona biyoka yoka parce que baso e baté communication ezate. Communication ezate. Bozolia ka ba mbongo, bozoya ba poto, bozo bana na mino ba classe na ba poto, mais c'est compliqué mes frères et sœurs. Naïe vous la procès na binoté, mais ils ont une parenthèse pour boyer pas. Likambu ya mokonzo ya régie des eaux oyo azo lekisaka mai ya niveau wana. Comment à cause de la toujours na poste? Il suffisait simplement qu'à la vidéo ne bimane na tongo normalement na 15 heures awa. Il fallait to yoka kalongwe. Mais ça ba vie à batu bozo sakana nango. Et ça ba vie à batu. Lelo yo, il faut boyer bana mboka, bana RDC. Que makambo ebele ezo samba na mokilio yo, na ba complot ya ba mindele. Ezo se passer autour ya mboka na biso. Pourquoi? Parce que mboka na biso ezo couvrir, ezo recouvrir, ezo se recouvrir ba ressources ebele ya solo oyo bana besoin na mona mokili. Élément on a otako bimisa bolanda yango s'il vous plaît. Oyo bazo zoba biso pour comprendre que makambo ebele zo salama pour la élimination il y a déjà race noire en général et puis en particulier RDC parce que mututu azo na convoitise na biloko wana ya RDC. Mboka nyonso elingi par nango en commençant par nos voisins. Natalaka ba reportage ebele, natalaka ba image ebele, natalaka ba vidéo ebele na YouTube, omona ba konzi wana, na ebite ni netina maopo ba non, bandeko na biso ya est et ya nini, bandeko na biso ya mboka tel, bandeko na biso ba Rwandais, bandeko na biso ba Burundais, bandeko na bino bakosa bino mabete. Bandeko na bino bakosa bino mabete. Omona wapi
en parlant de notre gouvernement, là je reviens pour notre gouvernement. Gouvernement, ils ont locaux, ils ont locaux là, ils ont locaux là parents, ils ont locaux là, ils ont et puis ça a leçon na banana yé et là qui sera bangon zela et puis ça a bangon éducation. Gouvernement na biso lingi bisotin. Pour depuis quand on a papa na katia ndaku na ye mi colonio so mona ke voisin a obeta mwana na ye masala ke lokote esika ni bomona pour papa wana a kodé otelemela voisin mais pas na biso et lokote donc franchement na évité makambo eza ya koloba ebele na yebisaka bino à chaque fois nga naza nanga journaliste te naza chroniqueur te mais c'est par la force des choses, c'est-à-dire tolanda tozoyoka tozomona peke bamiso bazo analyser mais na bobangi tofingaka mutu te mais par la force des choses wana et rotinda biso pe to banda koloba poto meka koloba pe moi vérité parce que moi derrière moi il y a personne. Derrière chaîne Cool Immédiat TV mutu azate o ya koloba ke non nga nazaka na gouvernement ngam na sa chaîne wana ngam na otinda te tozora part ya mutu te tozota la objectivité tozota la vérité. Il faut que ça la bino plaisir que tout ça la chaîne à Boepo et même bino na ba makambo eko sensibiliser bino pour bo changer moi muke mais bozo changer kakate ba dekona bozo changer te batuna kisasa bazo zonga kaka sima par rapport à la mondialisation. On va revenir sur la mondialisation. Bato bazo zonga kaka sima parce que justement mboka ezana elo côté Congolais azomona kaka ke non soit lati lamba abimi prêtre soka zui moi eloko moko boya kombo yende mais en réalité azo couvrir kaka bêtise na azo couvrir buzoberi ça dit pas yebi ke na mutu eloko ezate po ba mona ye bolumbute po na mutu eloko ezate alati lamba ya kombo yango nde mte komo couvrir ayozo saka nanga omonte na lati yoji ayozo saka nanga omonte na lati Yamamoto soki nini ba kombo ze belé mais na bongo zéro. Sarkozy il y a quelques années, il y a 2 ans à peu près ou 3 ans, non même pas 2 ans 3 ans, au moment où il était encore président de la République, à Lobaki, na kati ya conférence moko ya discours moko za rosala likambo ya démographie wana bato ba ebi kombo wana te nazo expliquer bino démographie ezali fluctuation ya ba population, c'est-à-dire ndenge ba population ezo mata nombre alobiye abotama na 1955 tant azo sa l'émission ezaki na 2019 voilà na 2019 donc il avait 46 ans et pour naïe il faudrait que ba mindele ba tala likambo ya démographie na monde. Mais tant azo ba likambo ya démographie na monde azo viser 2 continents, asiatique na Afrique. Vous avez comprendre? Azo viser Asie na Afrique. Asie parce que ba chinois baza koleka bango bazo continuer koleka bango pe ba longo là pour voyer biso voyer bité que ba chinois bazaki na protocole moko ba tchaka que ba ko bota moins plus ya mon côté parce que bazaki déjà épelé mais ba longo là protocole pour ba ko comprendre que puissance na kati ya mboka to na mokili oyo esengaka boza pe épelé. Sarkozy qui parle du Nigeria na terme moko ya démographie que Nigeria dans quelques années là d'ici 30 ans tout ça
bakokoma ebele koleka même ba européen. Et pour na bango eza kitoko te, ezo simba te. Il faut pas batu baleka ebele ke bango parce que soki tokomi ebele tokokoma force ya makasi. Suprématie wana o bango ba maintenir baza toujours likolo na biso. Banyataka biso bakomi ko gérer biso mokili na place ya Nzambe. Tant il y a botamaki en 1955, le monde des Akina 2,5 milliards individus. En 2019, le monde des communes a 7 milliards presque et demi. Il y a bateau. Alors, c'est intolérable. Donc, il y a bango tout le pays en Europe. Basangana pour bataille la démographie. Mais pour la démographie, ça veut dire quoi? Il faut éliminer bateau. Mais pour éliminer bateau, il faut que ça la nini. Pour que you sous les locaux éliminer bateau na ba guerre boyo ke kaka boye mutasali lokote neto monaki ba kina sa Saddam Hussein ne basala ba mboka ebele. Donc il faut que luka raison moko to moyen moko boye ya ko bomela bateau. D'où l'intervention. Il y a ba fortune mususu na monde yo comme étant comme par exemple Bill Gates. Bill Gates qui aujourd'hui a créé institution Mobimba, groupe Mobimba, juste car pour makambo ya ordre scientifique, va développer ba vaccin Yamabe, va développer ba puce Yamabe. Pour l'élo déjà dans certains mboka ya poto na boy kotanga ba kombo, ba tu va commis déjà ba puce na kati ya loboko, certaines personnes bazo expérimenter déjà, bazo puce mo électronique ba tient na kati ya poso na se ya poso na yo. Et avec plus ou moins de train, so nous fout à train na yo, avec plus ou moins de bon na yo, fout à coca na yo, so mi na distributeur, parce que ça va donner na onyo son bancaire na ya yo moko ya vie. Mais but na ngo eza wana te. But na bango eza justement à partir de plus ou moins de contrôler batunyo son mokili. Deuxième tactique na bango boko mona ngona élément on a otocha oyo alingi kotala oza na intérêt. Il y a un avenir ya bana na ye et aux andeni na mondo alanda élément wana na otocha boko mona na élément wana photo na ngo ya liboso eza seringue moko na photo wana na quatre éléments wana bazo expliquer biso ndenge bazo préparer ndenge déjà commis déjà en fonction préparation ba vaccin bozo quand on va mindele belé bazo lo bango des vaccins prévus pour aller vers l'Afrique. Pour nous repérer ça bateau, bah vaccin soi-disant pour soigner bino, mais ce sont des vaccins en fait qui vous tuent petit à petit. Et zo boma bino malembe. O azala mato ya koyoka ayoka. O azala motema kondima andima balobango. Lelo bozo mona bato ba komi kozwa COVID-19 wana. Tango ebandi na China wa balobi na biso ke non. Virus wana ekoki koleka 26-27 degrés T. Parce que la formule na bango ndenge bakena ko modifier génétiquement virus wana bakanisa yi ko sala juste kaka ko bomaka na Chine. Or na Chine petango bazui ba virus wana ya liboso na kati ya banzoto ya bandeko ba bongoli yango pepo ezongela bango moko na kati Europe. Génétiquement, va changer en haut. Et comme il touché les Européens, et comme parce que, dites-vous bien, que tant que banda qui na Chine, combien de bandes qu'on a vu sur Congolais juste pour parler de Congolais, bah qui na Chine tous les jours, qu'on soit babilo, qu'on bazonga, pemboka, bah qui na bazonga. Mais pourquoi bah yaki na maladie wana te mbala moko na moment wana banda qui na Chine, bah yaki na ngote na RDC. Pour bah avion ezalaki nanu, bah marambuto ezalaki nanu ya ofunga. Parce que c'est destiné pour les Africains. Wana kutu na zu bato bazaki kokende kozonga. Bongo bandeko na biso nyoso baza na Chine, o baza ba étudiant, o basalaka, o bavandaka kuna, ba africain bazalaki na ngopeta. La plupart petits makambo esili bazu en motin. Moi j'ai deux personnes au bazara côté kuna batanga kuna. Bazu maladie wana te. Ba bongo li virus wana na ba chinois. Bazongi sela ngo be européen. Botala ndenge zo bomba en Europe ko leka na Chine. Et comme il peut en Europe peut a bongoli aye et comme côté là-bas africain
pour les cana 40 degrés. Yango bozo mona bande ko na biso pe na Afrique ba komi ko kufa. Mais bon ça l'attention parce que pic ya likamango na Afrique na RDC na le comité. Ndenge nazo mona ba reportage, ndenge nazo mona bato bazo sangana, ndenge bazo respecter ba consigne te ya distanciation, ya distance entre bateaux. Ils ont risqué et même la bango ba grave problème à ba jour à venir. Tolé la bande qu'on a biso belé déjà awa biso na poto ngai déjà ngamoko nazana plus de 5 personnes na ebi baliki. Ils a blagué. Donc ils ont dit très sérieux bande qu'on a. Bolanda ba consigne. Si vous avez moyen, vous avez confiné, une semaine, ou bien 5 jours, ou bien 4 jours, ça là yango. 6e jour, vous avez rodamé, vous avez na palais, ou vanda soit 3-4 jours, plus vous avez na 4 yanda kunayo confiné, plus vous avez na moyen pour éviter que vous ayez beaucoup de wana. Ils ont mawa, ils ont passé. Complot oyo ils ont salama pour réduire soi-disant la population planétaire à 90%. Ça veut dire que soit ils ont 7 milliards 500 millions plutôt, c'est-à-dire 7 millions 500 000 ils ont le droit de 10% na biso. Bosalango siko fois 9. Yango boule na bango, ya kolongola bateau bazana mokili. Plus de 6 milliards ou 6 milliards de personnes pratiquement. Pour continuer kokamba, ba changer ordre mondial yasika, ba changer système yasika. Parce que nyonso basalaki et komi ko baluke la bango. Na ba système na bango moko ya bambuka na bango. Il faut que tout s'écroule pour éventuellement refaire les choses à zéro. Ils ont le droit de zongi na tango Noé. Nzamba loba ina Noé, zuela ngai élément to exemplaire eloko moko na créa. C'est là on a masuwa wana pour nazo bandela mokili. C'est tout à fait pareil. Boule bazu ya mwana. Mais bango basali yango bazo sala ngo sans permission ya Nzambe. Bazo défier Nzambe ye moko, c'est-à-dire nenga tika biso to bota to za ebele na mokili pona bango so bato ba comme ebele damas ko diminuer, so bato ba comme ebele to so vivre te passer au quota. C'est vrai, passer au quota, mais on défier Nzambe te pour lobby o ebite son Nzambe a prévoya que na tel siècle to na telle année biloko ko bota masusu ya ebele pour ba couvrir bato balia o ebite, donc on a décision en até. Et dans tout ça, il y a un président. Na boy kotanga komone ponga na yebi na élément ma boyeba na bino président. Ngana boy na otan. Azana sima makambwana, azara pe sous président lelo, maza toujours na kata sillage. Ya makamwana. Mais ba oya biso gouvernement tellement bazane lo côté na mutu. En tout cas, boy excusez, nga za mafinga te. Bazo comprendre qu'il faut que bandana nous na ko protéger ya yo population. On est le seul pays, je vous dis les amis, na mondo yo oyo ba tindiki confinement. Et là où il faut sauver bateau, on va repousser en soi-disant parce qu'il y aura des pillages, soi-disant parce qu'il y a eu des je sais pas, mon Assemi a fait ça. Non, moi désordre vous en Lubumbashi, moi ni m'attends. Vous avez depuis des années, depuis Bobandi Bamaramnabino, combien de rassemblements Boboï et Salam? Il suffit simplement de dire aux gens, vous ne vous rassemblez pas. On n'a pas besoin d'avoir des rassemblements. Quel est votre travail? Quel est votre travail?
rassemblement soki eza na coin moko boye botindi basoda ekopanzana yango na seconde kongola banga na ye masasi bobetaka 3-4 masasi likolo sans retoucher bateau voilà bateau bapanzani na bango. Mais confinement est très important pour la survie à bateau. Confinement yango ndem tezo sauver bateau yango bozo mona biso lelo awa que tozo kuta na bino mikolonio parce que to respecter ba minimum wana. Et qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour justement la population et la cadre à confinement? Yango confinement go simba pété. Pour batu faut ba bima baluka. Tous les jours congolais à bima kananzela pour aluka. Mais entre-temps, tous en 15 millions, 60 millions, 450 millions ils ont bunga. Dozo mona batozo sel biso soi-disant sadaka que non a ngai nazo compatir bozo moi ba pondu oyo bozo moi ba kisi oyo bozo moi biloko kolia oyo po couvrir bino na tango mais mbongo wana bozo zelango wapi ba biloko wana bosombeli yango wapi na mbongo ba nani ya contribuable congolais na mbongo ya batu ya Congo. Pourquoi ne pas repartir ces sommes d'argent, ces revenus na chaque Congolais pour survenir à besoin na ye. Donc Congolais il faut aller au senga kaka. Il faut que le boko nezanga boye. Tina ko bimisa ye que ça peuple moko elinga musala te. Mais c'est pas le Congolais qui n'aime. Tout le monde a venu ba bundara pour vivre. Ba lingi musala. Mais est-ce que vous payez ça? Voilà bande konanga. Naza vraiment bien té parce que na perdre ba tebele mikolo yo. Nazo espérer que makambo est aussi la calamité. Ah, tous la période ya pic na biso, et au banda normalement à partir de 5 ans, tiba le 8. Tout ça mbela nzamba sunga ke toko ya na kati ya bokono wana te. Nazo pesa en même temps bote nanga na sponsor officiel Willy Kinkela mutu nanga ya mikolo nyoso. Nazo pesa mbote nanga na petit nanga ya kati ya motema Régine Tabala na ma campagne na Kisasa. Nazo pesa mbote nanga na Bob Kamangu mon petit neveu na Mboka. Nazo pesa mbote nanga na bayo ya ngai nyoso de près ou de loin. C'est Claude, Kate, Maman Gégé, Nini, Alice, Marie-Vie, ba beau-fils nanga nyonso, ba koko nanga na ba kokololo nanga pour nazana ba koko nanga, ba kokololo pe bazoya. Voilà quoi, donc la famille est minene. Nga déjà nazana ba famille ibele bongo bateau nyonso ya RDC, bazana besoin mona bande ko na miko nyonso. Mbote nanga na mutu nanga yeme mokonda na Canada. Na États-Unis na bosani pété. Chos Ngoma. Judith Vita. Na bosani té Mireille Vita. Boza ebele mikonyo so lukana tenga rata na tanga rata moko moko. Voilà, donc boza malamu sika bozali, j'espère que tout le monde va bien.